Bonjour, bonjour, Nabamure Zigna, soit ministre Masiendo qui TV, Nde Sabinoka, identité à Bundes Iran Masiendo qui. Ouais, la Rabinoka Kaba, histoire vraie pour Essabino, vraiment Makasi Nabanda, qu'on a bien. En tout cas, merci beaucoup pour la fidélité. Na confiance, c'est beau, Pesa, pour la bête, Binoka Kaba, histoire vraie pour Essabino, vraiment Makasi Nabanda, qu'on a bien. Bande condition, na Robeta Lelo, Eza Pasina Mawa. Eza vraiment pas si makasi komona ndeko na biso ya mobali oyo avandi bambule beye na kati ya mboka oyo ndeko na biso asali 18 ans na kati ya Allemagne mbala liboso akende Kongo kotala famille botala makambo famille na ye esali epesi pasi na mawa bandeko avant ya kobanda lisolo esalaka bien makasi kopesa mbote na baoyo bazo soutenir vraiment ministre Masiendo TV nde na bandaka na ye moko shuna mingi ministre aspe balobi moto moko bien babi grand frère propre Rita mingi na moni monvie na kati ya Belgique ezalaka DJ Senghor balobi epesa zu atende na lubaka DJ Senghor tonton moko bien ya bogar asolo la rapé bien balobi umea na kati ya Belgique ya boye baziwa pi ya bien ya bogar lokola DJ Senghor Makengo. Merci pour la fidélité nous batnos wandanga partout na titi grâce ya Bundesbank balobi mutambonge be na kati ya Allemagne ezalaka titi grâce ya Bundesbank yango identité azolia bambongo na nanko. Merci na bete la patronne moi celle qui mibali na mbongo na kati ya Londres balobi wana vraiment ya kati quoi. Pas bête na pe makana melaka moi soyi parce que tant on est natanga bête la patronne na mona rambala moko vient nga Achille Kapé sande na loba toujours respect na papa Achille bête umela na ba verchache no ebelende na ebiso kake ezala contagieuse comme il peut contaminer Iran Masiendo qui identité ya bunde sibeti la patronne moi si mbonge be na kati ya Londres umela. Merci na batino subandanga partout biso no bête la bino lelo eza pasina mawa Masona robeta o na beta ka disons eza ba histoire vraie o ezoleka na ba vie ya batu ba benga ba pesi so na bango ndeti ya lelo eza na ndeko moko aza na kati ya Allemagne akweli makambo o to mito sola sikolo ndeko na biso ya mobali oyo mwasi na ye mutabenga mama Irani beta lisolo pesa conseil na communauté na biso ndenge bomesana kolanda mama Irani ndenge ela rabino masolo bomekana ko comprendre ndenge mawana mitema bato esili kosila. Mwana mwasi ya benga mama Irani mobali nanga sali 18 ans na kati ya Allemagne mbala liboso akende Congo. Tovandaka mobali nanga asala kato vivara na biso kaka ndenge badutu bavivara na Allemagne mobali nanga kende kodefa mbongo moko na banque moko mbona ngo Targo Bank ezalaka awa na Allemagne bato bayebi yango bayebi papa na badefisaki mbongo moko ya ebele atangeli nga montate malobi ki adefaki mbongo tanga adefaki mbongo basoli na mwasi ezalaki efaye basomba lopango na bango na Congo ndenge kaka ezalaka ndeko mobali bengi bandeko na epasa bota bango 6 ndeko ya mobali yana bango liboso azalaka na Irlande ye avandaka na Allemagne 4 baza na Congo abi mama Irani grand frère Irlande nga pe mutu na bengi saika ande na sali bambula o na Allemagne habitant na eko zambongo wana soli pe na grand frère na nga Irlande na bi nazolinga na sombe sika na Kinshasa bi eza ide moka bien pona bana ndenge kaka ezalaka na yeki kobenga mama na biso parce que papa na bango akufa ndeko ya mobali papa na akufa mama na azali na bandeko na 4 bazala na Kinshasa azana bandeko na ya mibali misatu babota kaka mwana mwasi moko na libumu na bango ye wana paza mwana bango ya suka o lelo azosala 26 ans leki na bango ya suka abi mama Irani tong de sali bongo na bengi famille na famille na sombe sika leki nango alandanga aza mutu moko aza logique alinga mamba classe atanga mingi na préfère ki na confier na ye parce que yaza kuna na Congo nese na sombe sika bo luke sika bo ebisanga me bo luke sika mokele kanango ba 30 000 te parce que naza mbongo ebelete babandi ko luke sika soki bamoni sika ba filmer batindelinga na WhatsApp ndenge kaka ezalaka tia kosala ba senge sika moko ya bien makasi na sepela ki nango ezalaki na valeur ya 30 000 ya eza na valeur ya 30 000 ah te bokakola nanu bamei ko bunda bapesi nga pe numéro ya telefone ya mutongo to sali mo discussion ya mbongo to discuter to eko suka na ye na 28 000 euros na se déranger ki na déplacer ki tina Belgique na tindi mbongo pe koma Congo rapide bazwela nga esika na tinda ki ona kopa ya leki nanga pe ayeko be nga bia ya to zule esika moko bien ndenge kaka ezalaka nzoka nde bandeko nanga to na tindi mbongo wana tango bazwi mbongo bazonga ki su epa ya kolo pango wana te ba photo bando la sanga ba photo ba kanga ki avant to bando ke tel pamba komi kokosa kosanga na yebaka te leki na bango basomba lopango kuna na Kinshasa nde bayebisa na baya nga okay pa me ate bango lokona moni kote eza boye mukonzamba osena ngango luna koya pona modifier bisika o la moni eza malamu te eleki mama Irani wana elekaki na 2016 nde na defaki mbongo na sombe sika na 2016 to vanda na mwasi na awa na poto to sana bana biso 4
problème ezalaka te so na beteleki na Allemagne côté ya Munich abi mama yera ko sala année passée na 2017 ana bi anakende Congo ezalaki na décembre abi nakende Congo nakeke komona pe sika na nga ndenge ezalaka na bongise mwa mbongo na ekokita Kinshasa abi ta on a kiti na Congo sko leki ya mwasi na nga mama ya bana na nga tozali na Allemagne awa za na petit frère na to sola très bien na benga kinga bi pa yoko zonga beau frère o memanga ti na flat na nga po beau frère na mutadukela kinga esika ya kulala bon frère nanga baye ko yana camarade na ye bazwinga nde na kitaki batiki nga ti eske senga ke nala na kepe na lali lobi na ngona tango na kepe ba petit frère nanga na mama abiso to soli ambiance penza ezalaki bien bayambaki ngai bien tant na komi na iswanga na ke no kotala esika na nga to zalaki na petit frère mwasi na nga na camarade ne kako baye ko zwanga lobi esala ke na komi ko tambo na voiture moko boye petit frère ya madame mut azwela kinga oya zalaki nde ti chauffeur toke pa na biso na bango na camarade na to komi na moni baleki na nga mama na biso na toke etala esika na nga o na somba baleki na nga mobali oyo atanga mingi azala mwa mayele alobi fie tosala ngo lobi parce que naza ya rendez-vous mofona ke zwa papier moko boye na campus ayebisi ebongo mosusu wana oyo alandaleki na bivie tosala ngo kaka lobi lokwa grand fois bilobi tosala ngo kaka lobi leki na biso moko ya mobali azalaki na ye sur place te azalaki ba côté ya tante na biso ayaki koya na na po kwa mkolango tana komena mo ye azalaki te petit frère na nga mususu bazalaki ami bisatu oya mibali mibale na ya mwasi na mama abiso na tu pas petit frère bien ko ye ase ki dejo ye azo ya kala mi mta kokoma mama lobi lokola bandiro be boketa les kanka ka lobi na sala ki biloko po bolia mama irani dama be pezalaki te mama abiso asala ki bitekute kuna makaya bo atena kwanga na mesa tolia ngai na petit frère ya madame na camarade ya petit frère ya madame nanga nde tozali kotamba nde ezala kinsi okomi mwa ba bureau mwa bato botambola nga azotambola nde kambe ya mwasi nanga na camarade na ye batie biloko mama eragne tole na biso pe bien nga pe nazali na nzala vraiment te nazwi kaka makaya buna kwanga na lie bataki nde bazala na petit na bango petit frère nanga petit frère mwasi allait vraiment très bien na camarade ne bale na bango pe bien tosole na ba mama tovandi leki nanga kuta ye kokuta biso tozolia o na tunaki wana ye kokoma ya boni bien boye na boye tosoli pe bien wana leki nanga vande ne ka pembeni aliaki na epete ici na mama eragne to sena manga ok nga na zoni na kela na flat na pe mamuke bongo lobi na oya vers ba 10h 11h poto ke nitika na biso wana ndenge to yokana kina baleki na ngami bale problème ezati to bimba leki na ba koti na voiture mo bazaki na ngona kuti baleki na bazana ba voiture bele na mpango nga oposa ba voiture bele ba bazo ko zomba zo bima ba voiture ya leki wala ndinga koma osala nga pe mais c'est bien na kuti ba mpe na position mo pe ezaki ça va bazika bino babenga soki kechi wana balandi tolanda na biso tina flat scan zaki na pesi bango ya bango to soli ambiance ne kaka ezalaka leki nanga aye kozonga nga na ye kotikala na petit frère ya mwasi na nga na camarade na tie ko ba butu moko boye alobi anga vie nga na zongi no yaka alobi nga bia problème ezati tanga zongi mama era na jina nga pe téléphone na ko benga mwasi na nga na WhatsApp en Allemagne to solaka na tata appel moko normal ekoti ebenge kati conversation nga na mwasi na nga na yambi Nous avons des fois, moi, c'est un petit frère, et moi, c'est un akufi. Oh, tu es kozane, oh. Mais toi, tu kozane, tu as bonne égal sur 19h à Koufine, ma biotan à Yekaka, à Biozo, quand tu bien temba, mon kabandi koto, misube, na bilamba, tu bengi ba la tartite, tu mets la polyclinique, moi, ça peut mettre, tu m'y comme le coup de thé à Koufi, ah bon? Parce que comment on koufa ka bo mtoto zaneka siko abisi madame oyoki makamba benginga rappelle-moi ça babenga petit frère Fabi oui tant to katina nga pende kwa na benga bike petit frère na kufi na nini yo to uti kozana to uti kozana sima na to uti kozana kala minte to zaki pa to ke to lie to zaki bien na éviter problème ni bataki vraiment ezaka passe abi nazo bi masiko na ko mana epa ya ba mama a frère aussi ko a kufeli bo frère na a bengi sko leki na propre abi yaka na na voiture no ketch no wana ozo manga pa madame petit frère madame oto zane ka na lpang siko yo a kufi petit frère na pa na voiture qu'est-ce quand zalaki azwinga na keti pa madame tant que madame bonde za ko a kufi sko nga mona poto na desingi ba mbongo fo ke tamu na morgue ndeka kezalaka loko abofo na bandika ba dépense na minute ndeka kezalaka tant que ko tika mwana mbali wana morgue to zonga cousin ba mwasi nanga tozalaki na zef sango ebike camarade no bozalaki na lisusu bato benganga kufika siko oh camarade abi o bozalaki ne ko bobimaki binos na mo yepa kufi mo ba kufi ndeni ba mi balemba moko abi to comprendre te mais
makambo ça ka bizarre qui ne comme na ba réalité na OK bot kanga na flat nga pe na zo kande ti mulunge fona ko mana sokola mama Irene ba memi mona mobalo apesi solo moi sina bengi nga raketi na flat ne ba tikie a koti na douche a sokola leki na vandeka na salon na moi place moi za kiti moi za na flat escande ko na mbaza koti a sokola so sokola bina leki na nozoka muteme ebe tanga mbako ndeti ba palpite en tout cas fona mona docteur non ko pa malaise botina ni ko na ko na douche leki na vie là dans peut-être ba sanga liwa bi mais maman l'hôpital na mbongo na monto ke ngalie ma na sentir mabe leki na vie fallo la to sama kalo ba bi toke kana na puto na zoka bien te a insister moi na poto moi misu makasi ndeti so na poto ko ya mboko efongola biso misu bandeko ndeko na biso mobala koti na voiture bakeiti na ngalema bakomi na ngalema lokwa zaki ne mona poto babi ozoka ndene na zoka bien te na zoka ba malaise ba mo docteur wana tunie olie nini habité na die pene lo hotel on to melaka jimo kala mingi te amena mo inde ndo le papa na nga donc ndeto za ba kutu ba tutolie ki na mo biloko wana esi ba kufi ba docteur ki lokwa si ba comprendre que mboka eza vraiment na mo ba makambo sese mbala moko esali que docteur na bandi ko checker abi non ba su ba makile to tabi oza na poison batie de poison na nzoto abi ngai poison na leka babi oza na poison chance ne touche na cœur te bandi ko pese no pite bandi ko pese ba miel ba kisi mon bala bandi ko leka diarrhée mama irani mbala moko na changer na komi mbala moko mutu ya malade bandi ko traiter nga na ngale mais heureusement na zai na mbongo wana na uti na poto na sali kaka 2 jours apamba na Kishasa makambo ezokomela nga mama Irene bandi ko traiter nga na tongo na bengi mwasi na ebise ça ne va pas ndenge tozabo etolie poison mwasi na obuli poison na bi leki ndenga kufi liwane uti kote na biso donc ça na comprendre biloko toliaki pa ya mama na biso bi tekute kuna makayabu ezalaki malamu te nga na leki ka morso moka likayabu na kwanga mais leki na camarade no ba liaki vraiment ndenge batu baliaka peut-être yango memi bango na liwa na éviter ko ba même on peut na ba polyclinique ya mike na quartier ngamba molo bi na butu to na ebiso ki na zoka bien te na zali na likutu awa na ngalema mwasi na ya bandi ko lema ba dekolo ba bomi ndeko na nga sali bango ni ndeko na nga ototika mwasi na mwana 3 mois parce que garçon na kufa ke ote ko sente ba ko tikle mwasi pa na bango atiki bébé na ya 3 mois isala ki vraiment bien te makasi bandeko après tant que sali bon ndeko on bali l'hôpital azobunda na ba passe ndeka ka ezalaka batanga comprendre que les poissons alingi sous famille pousse na pembe na été ba famille mwasi pe kuna ba tombo ki ndenge mwana bango akufi famille mwana mobali oyo wana za camarade ya leki ya mwasi ne kuna pe famille wana etombo ke ko sa désordre donc ba comprendre que eza poison ezala ki pasi ndeko ya mwasi azana na mano apesi so makambo leke pa mobali na mama Irene na tindi $800 et pas ba garçon wana camarade ya leki na nga bakunda ye parce qu'il y a qui poison pas la famille mobile nanga et pas la biso tout dépense kolobate et côté linga ba problème na la famille ba papa leki na biso parce que leki na biso ya mobile a kufi atiki mwana na ya 3 mois na mwasi et ça qui facilite la famille nanga mama Irene famille mobile nanga eteli mobile nanga poison na mutali yango o a kufi na ezali leki nanga na camarade na inde baliaki mobile nanga na nganye masali 10 jours. Tanga komi moi bien, on dit que ça il faut na zonga, na koki sumbo côté faut na zonga. A bengi moi so pesa bien na bengi famille na bo sunga ngai. Bokende ko aider mobile na ngati m'hôpital à Matavion azonga parce que limisu ko so sabale ki na été na mama na bango. Parce que poison na ebe déjà kaliaki ngo na ndunda na makaya ko epai ya ba mama na bodo. J'ai on les age mama na bango asala ki meto éviter pourquoi ba teli mobile nanga poison. Moi mbali wana yangalie malinga sous contact na ba famille na eta boya ki ba famille moi ba boy po ke kotala e moi si abondeli ba famille na bi déjà leki na nga mobali akufi mama na kufela lisusu mobali boko tianga wapi bozo eka kazonga ya kokufela kote bana na bazali awa na Allemagne bande kweza pasi tant on a beta masolo na mona ka niveau ma wana mitema batesili tant on lobaka Jésus revient bientôt na lobaka ngo pona sentiment ya kotanga kombo ya mokondité mais na lobaka ngo pona kotalisa batuke ndenge mokile komi ko kende bilembo ya suka o mokonzi lobaki yango tozomona mawala mitema batu ezosila eza pasi moi sabi mama Irene na bondeli famille nanga bake kozwa mobile nanga basali makambuti ba eko komisa mobile nanga awa na Allemagne mobile nanga zonga kezalaki dimanche moko boy tanga ko mama Irene na tel mobile nanga komi mwindu moko ndire
ya bien kaka te siko abede comme loko muta bela kala esala kinga pasi juka mobile nanga komaki mama ira na tongo na ese toke na uni clinique na zu mobile nanga toke na université moko ezaka toke na uni clinique wana tokomi na bandi ko expliquer ba docteur ndenge mobile nanga kendaki Kishasa ndenge mobile nanga yaki poison ba docteur mo bandi ko checker mobile ba moni ke mobile nanga foi moko ezoko kauka na nzoto donc poison ekende ko sala be fait na foi. Dans ce mobile nanga kimeka na ba polyclinique ya quartier mbela kufa kindeti leki nanga akufi lokola kende ki nangalie ba mekay ko landele ba miel ba kisi bande ko letse libumu mobile nanga zongi en konda vraiment makasi mama Irene babi fo ba opérer mobile nanga awa en Allemagne mama Irene ba pasola mobile nanga ko banda na se ya munoko na gorge ti na se côté ya sexe ba panti mobile nanga lokola mbisi mama Irene opération mobile nanga okotala yango te. Moi, mobile la outil na liwa à souffrir. Batali côté à fois ba opérer yango esili tong bakangi ba ke mona susu rein za susu choc ba bandeli mama retong bino bozoganga bonne année nga mobile l'hôpital azomona parce que mobile nga kendaka Kishasa le 2 décembre akomaka na Kishasa mobile nanga ba asali kaka 2 jours na chateau baka ba le 4 mobile nanga bandi ba malade Agno komi na maladie ti le 18 mobile nanga aye kozonga na Allemagne. Toke na hôpital ti ba Noël wana nga mobile opération bonne année mobile azaka na hôpital na ba sonde na makambe bele mama Irene. Na lobaki na kobenga yo mama Irene loko za na Allemagne obeta lisolo oyo mais na bandaki na koze mobile nanga bima hôpital siko mobile nanga bimi nzamba lo la sali ngolu azana ndaku bien que na zongi vraiment ndenga za la raté mais elonga déjà ezali parce que allié poison na Congo mais azongi azo vivre nzambe azamala nzambe alinga batu na nde tolobaka ya mama Irene pesa conseil na bande ko nyonso bakolanda lisolo oyo boye bake bambule belo tosa na poto ba famille mususu bolingo esila na bande ko na bango oyebi ke moi mobile tanga bimi hôpital selon moi ndenga lobe abi leki na bango ya suka abengi atuni mwana mwasi wa lobi na ndenge ni siko yaya mwana mobala bina mwasi ne kata téléphone bloqué bango na lingi sous famille na ngate parce que o eza déjà si babomi ngai moi mwasi bera na kati téléphone belle sœur na a rappeler lisusu na yebi senga beloko bino bosali ya na bino alingi lisusu te bobenga kaye bobenga penga te po ngai pe na perdre leki na ngai kaka pona famille na dina en plus famille ya batu camarade leki na nga bakola na akufi oyebite nini basosa désordre na famille na nga pona mwana mobala batu na pa akufaki eza kaka moko ya ba problème moi leki na bite ya eza ngai te leki afongoli makambo ebele alobi eza na ngai te nga na boya ki problème ezali ya tanga tindaki mbongo basombele lopango grand frère alobaki na mama keto sombeleka lupango moko boya ndambu na bungu lupango esalaki biso kaka soki 13 000 euros 13 000 dollars pardon reste en bon etalaki nyonso si 28 000 yaya sombaki ba voiture abengaka ba cage oyo yaya ntango yaki Kishasa amonaki ezobima lupango eza ba cage ya grand frère asombaki po ebulaka tozwaka mbongo parce que baki yayaki parane biso vraiment tapesaki mutu na mutu parne ndeti nga apesenga kaka 1500 euros dollars ya pamba abi c'est vrai ça mbongo mutu azofuta nyongo ti lelo mamere tozofuta nyongo na leta na banki ti lelo mbongo ato defa tozofuta nyongo na banki ti lelo mwana mobala batadefi mbongo na ye Congo boso atini boso mbele ye lopango bandeko na ye propre cousine te mama oya botie na minute mama na kima vandaka na mbanza ngungu leki na ye mobala aza na lufu ndenge tozoloba boye kaka pana ngo batikali kaka leki na ye mwasi na mwana mobali wana ayebaki te bapesaki ka 1500 dollars ayebaki tina yango te nzoka grand frère atindaki mbongo babombelaki kutu 3e na bango ya mobali bayebisaki ete donc kopo wana esalami kaka na yaya ya mobali na mama na leki na bango ya mwasi nde basalaki kopo bapesaki leki ya mwasi mpe 1500 ntango leki ya moni ekomi ndongo ayebaki te ke yaya kokoma bwabinga kuna yebe te bote ya poison Tant il y a zo benga zo bakazo yanga kuna isombola saka ya lupango na eselo te atasoka siliki akoboma na epe mutute ye bango ko bango to teleka poison to éliminer kuto tika na lupango na botala nifa ki mutema mabe mama aboti mwana na ye abombie na libumpanda 9 mois mwana mbalo na alma na se bambule belé na bakali ya pasi kutu pa ko tsamba yango mwasi na bimaira to ko ka jamais ko kanisa monta wana to tsekika mutu to defa mbongo na targo bank tala famille makambo esili bandeko tozo comprendre te bandeko na biso na Kishasa pona ni bozo sunga biso te pona ni mawezo sila na mitema ya batu mwana mobala le
na mawa vraiment pona ni ki mutema beti na niveau oyo yango bandeko botika bomesana kolanda identité na ba conseil na nga bozala quand même ele na ba famille tolobi te famille nyonso eza boye mais eza na ba famille mususu baza vraiment na difficulté ya vie baza na vie ya pasi tant ozo présenter bango 20 000 30 000 bazo mona ke tokoki pe to boma ebiso to tikala ka na 20 000 oh mais eloko bozo bosana molimo ya mutu ezaka na prix te pa ya nzambe molimo mutu eza dans na ebité niveau nini ya molimo mutu ekutaka eza pasi na mawa na ba famille ya boye bandeko liso na bete sami na kati Allemagne mais nzamba za malamu yoto baka nzamba bikamo abikisi ndeko na bisa mobali bien que santé na nezongi vraiment te mais asali déjà ngolu nzambe oya bolingo na ye abikisi mwana na ye na maladie na poison disons batielaki na Congo na propre famille na ye eza pasi na mawa en tout cas merci na fidélité nonde bolandaranga toya kobeta masolo pona kofungola ka peuple congolais misu tango zo sali kam foza mane tango ke Kinshasa même na ba famille bilia ya faut comprendre ndenge nini bokolela ndenge nini bakolisa bino bolingo ngo ezala ki ndenge nini parce que kobima mboka wana ko sala ba 18 ans libanda bande comme su ba fait ba bolingo vraiment ya kolinga bande ko esila eza bandeko mingi bazaka na poto bandeko balinga bango bazaka na poto soki bakomi na chesa bakopesa bango bolingo wana te eza pasi na mawa bandeko msuba komo kolinga ndeko azaka na poto poka kasungaka bango tindaka ba $100 soki poza nango te bakolinga yo te pesi pasi makasi na vie oyo parce que koyoka mwasi ne ndenge azomela to passer l'étape moko eza difficile mobala azwi opération moko ya minene totungisami libote ezangaki vraiment kimia mais nzambe asali ngolu ndeko na biso mobali na kati Allemagne abiki en tout cas merci na fidélité batino sobandanga partout nde nayebisaka vie nanga tino kanza na kati ya Switzerland balobi café suisse na kati ya Bandal pe makambu tino kanza ume na kati ya Zurich ezalaka ndeyo et puis na moni mami kenga la carte bleue toujours na kati ya Suisse balobi mwasi ya pembe umela motema vie na nga roli balobi mami kenga yo la carte bleue quoi ya papa roli umela epesa zu ate en tout cas merci beaucoup na batinasi bakolandanga partout o baso soutenir vraiment ministre Masendo Kiti c'est nanga Colette Kinzunga motema vie nanga Marco Kasongo na kati Allemagne balobi grande c'est propre ya Rali Kinzunga ezalaka yo Colette Kinzunga pourquoi pas Hortense Kinzunga na kati ya Suisse balobi famille Kinzunga nde makambo bo umela parce que na la famille Kinzunga moi trop et ça la bien makasi na se nanga Fifi ya Bristol balobi Fifi to maman na Erastine balobi moi so la bien na kati Allemagne balobi la japonaise o ala takaka ba original ezalaka yo Fifi ya Bristol et Fifi to mo umela epesa zuwa te balobi bazo bundisa mais ezo simba te po Fifi to monde niveau merci beaucoup na bazo swandanga partout ba obalanda ngo bazo soutenir vraiment musala oyo na se nanga Jackie Watuka na kati ya Londres balobi la force est tranquille ezalaka yo se nanga Jackie Watuka femme d'affaires na moni ma chérie ma belle Anastasie Waka na kati ya Derby balobi umela mama sociale Anastasie Waka merci pour la fidélité batnos bazolanda na ba conseil o na pesaka esalaka bien makasi parce que eza na batu mususu ba mi pesaka trop na ba famille sans que ba se contrôler eza malamu famille na yo eza famille no ekotika la yo mais kolanda ba réalité eza makomi bible mutelo bango mawana mitema ya batu ekosila yango tozomona mama tieli mwana na ye moko abota poison na biloko pona ni batika na lopango mais bazolo bakeza mama te eza grand petit frère no alande muta influencer ki mama malgré âge bakoyi ko influencer vraiment que mama tolamba totela ya poison poto tika na lopango mama oboti akokoka te ako boya yango mingi photo bondela rapport na ba famille na biso bobotama 10 11 9 8 binos boza na mitema moko te tango yo yambi Jésus comprendre que nzamba za bomoyi banda ko bondela pe pona libota ndenge frère nanga de ningo ndayembaka ke kangola pe libota nanga longola bango na misala mabe sala bien makasi tango tozobonda photo bondela rapona mabota na biso soki ndeko moko ata na misala mabe na kati libota nzambe akangola bimisaya na poisa parce que bon comprendre que misala mabe ezali na nzana ba prière boleka na kolongola yango po libota eza na kimia parce que ndeko ale poison eza na mabota mso to mona pepe si c'est na koma déjà chor aleki ope na ndenge mususu donc makambo ezaka ke bele ba réalité ya vie yango tozobeta la histoire vrai po eso pesa conseil na batinas bazolanda biso partout ndenge ka tolobaka wana tokutani mbala sima na masole ko yana ba histoire vraie ndenge ka tomesana tokobeta lisusu po esala bien makasi en tout cas merci pour la fidélité na lingi bino nyonso partout bozali ba Mourez ministre Masendo Kiti TV à suivre bisous